Salut, bonjour, bonsoir. Topé shalom. Ndé maman la bifé moko lobaka. Balobi shalom, famille Bota, shalom partout où vous êtes. Na pesibino shalom et puis shalom na yemoko. La patrona Belvi Kandi Poutine na bango. Vraiment ba shalom bisika pour maman chérie. Balobi vraiment famille Bota toza wana kaka. Balobi film la bifé kitoko. Film la bifé vraiment lobi toza ki mikakatano. Je crois qu'il va qui n'a pas ma régie. Bah c'est là qui biso les bâti la deuxième partie mais bâti là qui biso première partie bah zone. J'espère qu'il va qu'à erreur hein, erreur technique. Mais Léo déjà toujours déjà film la deuxième partie. Vraiment tous à la poser, tous à toujours à la coller cimenté no boujinga. Tous à la vraiment deuxième partie n'a biso ya film la discrédit bande kolanga film moko kitoko makasi ne lengi vraiment famille Bota tokota pour la kota la film na biso. Bande kolanga ni na memeli bino mokona lelo baby kaka o ezali vraiment chaîne moko ya famille Bota o ezala kana pona vraiment kozwa o ezali be mission top information ya notre maman Poutine Belvi Kandila patrona top ya kosala ba promotion ya ba film na biso chaîne vraiment eza vraiment pour la Belvi Kandi hein en tout et pour tout bande kolanga na kotika bino bolanda non élément o et puis on se retrouve après ça va trouver réaction oui donc déjà à soi Belvi a un ennemi à silater. Pourquoi on a vu Belvi a un ennemi à silater? Pour Belvi déjà tant a bandi la belle là a bandi belle la production. Ce qui a avec un ennemi à sila alinga ka soutenir silater pour silater le là comme la SB théâtre. Donc les gens ils ne bandi par là. Au moins dans beaucoup la biche ça va tout mususu basala d'aba succès makasi na mboka o. Mais le lonza basali grâce bato musupe na sima la bomba bimi ba yo sala succès. So bato ba bima liboso wana bazaka na problème moko pona bango. Ndenge bango basala succès liboso, bango ka fo bazana top, bango ka fo bazali likolo bato nyos. Donc si yo wela Shakira sokoye, okuti da bato mo basala déjà succès na internet. Donc pona bango, la Shakira fa zaka na se na bango. Yango paso belva mona lelo. Belva sa ndeko na biso abandi théâtre na sima bayana biso belé ba anniversaire na biso belé. Donc Belvi le lonza basungi na ba 1000 francs, ba 10 dollars, ba 100 dollars, ba 200 dollars, ba 1000 dollars, ba 2000 dollars oh ya zo kawana. Abiki te fona sala la belle. Pourquoi pas ça la belle? To comment il a vend moko boye na théâtre Congo ba production za ki souté. To comment ko lela ba producteur bazate. Masolo to betongo déjà ba producteur bazala te to lela ngo. Belvi Kanda lobi azo mbongo na ya passe a mise na mamba production. Acha mbongo na production a meka nanu ya loka mutu na meka nzoto. Tanga meki production. Ba to ba yambi ba bonyo na famille Bota. Bayambi production na ye bayambi ba film a Belvi Kandi te même comme ba film a dirija chaîne Belvi simbi chaîne ko talama bande ko bande ko tala Belvi na musika batali oh biso ko tuto ye bana makasi to saba ko moto bana théâtre kala to zuli kanza o sala la belle production te nangani le Belvi a osé et simbi ba poussa na verrier o sali nangani ni po o sali lo no bo simba apesi bango ba idée apesi bango ba directif na si la bisalu aussi la tanga ba de chaîne muta parina ye ezala ki Belvi Kandi azala ki nemi na été donc na parino ko se nemi na ngate tant siko si la bisalu a ke sala ba film mais que be maison na production simbi ba to mo tala ba film na ye siko ba to ba ko mi ko taba ngo na guerre entre ye na Belvi o bi lo zala rat yo ko za na sima na ye te yo bi mali boso na ye yo sala mamba danger ko le ka ye yo na nenga carrière ba mo la se lokola sila ke ya l'équipe Belvi alors que Belvi ta bana mamba production Belvi muta parina ki sila sko guerre ko twana sila ba mo tala ngande ni naza na sima lo ya Belvi naza lo na yo ka lo ya za kwa parena ngai do parler parce que lokola benda tanga benda ni ba to za ko ba to benga ba fanatique to ba communicateur ba ko mi ko tirer sur envers Belvi au final ko te ke Belvi ko tu Belvi ko adversaire na bango. Il y a un réseau qui va monter le toit de Belvi Kandi. On va attaquer les gars qui trop. Mais la logique, Belvi a gagné ma moto. Mais père, en fait, moi, il y a lire, il y a barando des okeli. Pour continuer, bandel les lotés, c'est comme un niveau de continuer. Ce qu'on a dit, Kabouane théâtre comme en deux parties. Bata Belvi, na bata Sila. Ce qu'on a dit, comment on a eu au défendre Belvi.
comment on ose défendre Belleville. Famille Bota, ouais. Banana bango nyonso. Mais est-ce qu'on n'a pas à Belleville, qu'on n'a pas à Belleville par rapport à quoi? Pour mon avis, il faut en la katikati. Si j'ai au calito imoroté, il faut en la katikati aux akoto, mais est-ce qu'on comment on a eu ou à part à Belleville? Pour des théâtres, na tanga kala théâtre zala boité. Na mikolo no eba te soza kilelo soza kilelo o alingi azalaye o alingi azalaye. Ce théâtre ka on a deux parties. Bata Sila na bata Belleville. O anini? Yango na ina lobati. Tangu Belleville ba di production ezalaki baka ezalaki te bato baye kosala bachaîne na nsima Belleville bango nde baye na rythme baka na rythme baekiri na rythme bagroupe Belleville bandi production na ye azalaki enemi na mutu te artiste comédien moko te mpe azalaki na chaîne oyo esalaka bafilm amoi ke bato mosusu bazalaki na bachaîne te bagioche basala bachaîne mpe kala mais ezalaki nao na baampleur te bazalaki mpe na baproduction mpe ya makasi te siko bandeko basali na nsima bacreye mpe bato bakomi kofinga bakomi kobimisa bango loko badiversaire Belleville kandi so nga naza nsima Belleville kandi pourquoi omoni lelo nga nazala konet biso tolela tokemba tonyokama na mamba production moto alongola biso na bowumbu ya kotalelaka baproducteur eza Belleville kandi nde moto atia na mutu na biso lelo nakoza pa artiste comédien nasala mpe chaîne na ngai esimba c'est grâce à Belleville kandi moyebelaki lelo nakoza artiste monter nakoza mpe chaîne na ngai ya basali mpe chaîne lelo kosimba Belleville kandi matie biso esprit wana biso anomonaka mpo moto asala chaîne fo azalaka na poto mais lelo Belleville kandi ele biso bina esprit oza na kini mosali mpe chaîne a na kini chaîne ezotalama mpe chaîne esimbi sikoyo moto abongo no soutenir de point babokaka baflere mpo moto asali mpo moto asali malamu Belleville kandi moto atie biso na esprit wana ya kocreye chaîne ocreye mpe chaîne bongo moto abongo na soutenir ye te mpo na nini. Voilà la famille, j'espère que ngana bino tozwi vraiment temps ya kolanda oyo ezali comédien na biso na kombo ya Samontere aza vraiment comédien parce que masolo ba comédien faut ka ba comédien ba beta yango masolo ba comédien ba to bana ba to beta yango te parce que bango nde baza mieux placé ya koya koyebisa biso ba vérité ya koya koyebisa biso ba souffrance oyo bamona na monde ya comédie to pe na ba producteur ti lelo nde bakomi donc ezaka ba comédien. Alors comment na ba comédien oyo bazobima mpona koya koloba ba vérité bato balingi bango te parce que baloba kaka vérité tomonaki ndeko na biso Kader pe ayaki kobimisa kaka même parole oyo ndeko mobali na kombo ya Samontere ayepe koloba na biso lelo et puis écoute bakisi ba makambo mosusu okutu papi Kader alobaki yango te bandeko yango moninga babiloka bonga en tout cas so na monya ngo na rataka yango te il faut na ya pona koyebisa yanga famille bota to pe bato mosusu ya nzinga oyo balandaka biso oyo peut-être bamonaka ke Belleville aza moto aza semer de troubles alors babiloka befo biso toyaka kotiaka yango pour que les gens comprennent au moins que Belleville azala jamais moto ya kotia trouble na théâtre Belleville azala naka juste pona kosunga bandeko na ye Belleville azala naka juste pona kopesa oyo ezali en plaire na monde ya théâtre Belleville azala naka juste pona kosunga bandeko na ye pona kovaloriser si je peux dire ça pona kovaloriser oyo ezali théâtre congolais ozomona ayaki kotia structure j'espère que toyoki ndenge ndeko na biso comédien na biso Samontere ndenge alobi structure oyo ekota lelo yo structure wana ekota lelo ya caché euti pa Belleville nde lelo asali structure ya caché ezala oyoki kojouer oza na caché no baopesa yo à part transport donc Belleville aye kotia structure na monde ya théâtre oyo ezalaki te. Alors la famille il faut vraiment toza bato mutu ezosala to pe bato ya bwanya pour que to finga Belleville soki toza bato ya bwanya tokozala ta na un mot à dire te pa Belleville kandi boki très bien ngala bino tolandi ndenge vraiment ndeko na biso a expliqué. Il a vraiment bien expliqué à marcher ba moto et puis tant on a expliqué bon sentir que makambo azoloba eza makambo o eza vrai ata ba bandeli be mission sans émission olobaka malobana a kotatone te
ata abandé l'émission na ba différentes chaînes à kota tonete à lobaka maloba o azoloba parce que eza vérité babi la vérité rien que la vérité vérité etika la ka vérité yango na loba la famille Libota en tout cas merci parce que nzamba chabiso pembe na mama Bellevie Kanzila patrona a chabiso pambate mama Bellevie ana ba qualité ozomona elle dégage ma qualité moko boye en tout cas elle est exceptionnelle oh peut-être batou sous boye ba qualité na été mais au moins il y a des gens au cas baza ba comédien oh baby grandeur ya Bellevie oh baby qui est Bellevie oh baby lelo valeur ya monde de théâtre monto e kozong sa bango ils ont un bateau baebi yango bateau a bon temps ba osaka be mission nga vraiment la zakana na linga ko tikate fona ya koloba poto like sa grandeur ya Bellevie babi mabe ate bomba mindenge ni suka bima kaka suka bima ka bande konanga lelo il fallait lelo ba papi kader ba bima ba sans monteur ba bima tebi pete ba misuso ba koya ko bima o baza bateau baza honnête baebi valeur ya Bellevie baebi valeur ya monde la banga cinéma ndenge bakomaka na ndenge bakomi lelo yo o baza quand même na ba valeur mobwe envers Bellevie alors ba comédien bongo il faut biso vraiment to yaka ko lobela ka bango to ko tikate il faut to yaka ko monter bango bandi kolanga famille Libota il faut to yaka ko lobela ka yango nga bloka bena tikate parce que Poutine a mérité ba biloko ba témoignage à boy. Ozomona. Bellevie a mérité ba témoignage à boy pas ba comédien. Au moins ba na bagage, au moins ba bi importance à muto à celle loko moko ya valeur. Ba ko zong file ango. Ba tabi fo ko lobela bandi kolanga. Ba comédien boy so c'est l'émission boy il faut vraiment biso to ya ko tombola yango tolo ba bravo nandeko oyo o abimiska vérité parce que bato bazaka reconnaissant la vie bazaka mukie ozomona ba i reconnaissant de bazaka ebele mais o bazaka reconnaissant bazaka mukie la famille bazaka ebele te bazaka mukie oh beba ka valeur ya mutu to pe valeur ya loko mobwe oh muta pesi bango ba valeur quelque soit ma be mais a ota le loko na valeur oh muta pesi ki abi jamais na ko négliger muto na vie na ngai muto za valeur pour nga bazaka mukie bazaka belete yango famille Libota to te pate to zakala ba inquiétude na bi kutu biso famille Libota to zakala molele to zakala ba inquiétude te to s'inquiète à l'autre pour la maman la biso poto yebi qui est Bellevie Kanzila patrona na loba na bino to pona Bellevie na tina parce que to za bata boanya bata famille Libota bazaka bata boanya bata mayele to zaka bata mayele alors muto no saza muta mayele muto no saza muta valeur si c'est ja ko ya ya na famille Libota parce que yebi kune sika valeur ezali esika considération ezali. En tout cas, sans mancher les mots. Alors, on a le bino to pona famille Libota na tina. Moutounyo so oya sala choix na famille Libota. A sala choix ma bête. Na lo bango mouto a pona Bellevie. C'est qu'il y a pas à la qualité Bellevie. Pour ce qu'on a la qualité Bellevie te o pona Bellevie te. Pour on dit ma cause à la Bellevie. C'est que yo posa na ba qualité wana oza motema wana ya boboto motema ko sunga motema ya douleur motema oyo ya compassion pour so za na ngote okoki jamais ko se retrouver na ka Bellevie pour se retrouver na ka Bellevie faut za na motema wana bandi kolanga boyo kalisusu ndeko na biso sans moteur a continuer ki moi muke to yo kalisu muke na appela pour ça to yo ka to funga matoyi na biso et ko servir batu nyonso. Oh, moussou peut-être baza famille Libota mais balanda quand même ba chaîne na biso ba yoka et kozala bien pour na développement ya Bellevie Kanzila patrona suivi baza ba imitateur baza ba to basali ba ouais baza ba to yo basali ba chaîne na sima Bellevie tant monsieur ba ko la production parce que la basala na ba chaîne
tant que dans rôle là qui pas caché kiti parce que basala no ba chaîne te Bellevue mutasala qui caché parti c'est mata Bellevue mutasala qui parti ça ba zongi la sunzo to ba mina ke na uti ntonzing c'est grâce à Bellevue nzondi ko meka ba copain e ko tunu ba peso mo mota likaso ya malonga je zali mais ya na bonzo le transport na yo Bellevue mutalongola lilo ba transport e comme lo caché tant que nous basali ba chaîne wana basala ngula sima Bellevue o ba kuti Bellevue da structure balanika structure à Bellevue tant que moni ba comme adversaire à Bellevue puisque vous avez un ngambo ba ba tirer faut que vous avez un ngambo ba ba radar pour pas tirer pe Bellevue candidat. Voilà. Bellevue a longola liloba ya transport a komisango caché. La famille est pesée, hein? Est pesée. A longola liloba ya transport a komisango caché. Ba comédien, boza mtema malamu. Boza la reconnaissant la vie. Reconnaissant, et ça très important la vie. Mouto azaka reconnaissant la vie, ndenzamba pambola kae. Mais mouto azaka reconnaissant la vie te, en tout cas azaka na ba difficulté na vie nae. Alors ba comédien, boza la reconnaissant envers Bellevue. Biso toya ka koloba parce qu'ils ont musala biso to poni. Toya koloba parce que to mona ba valeur, to pelelo to koma kolobela Bellevue. Po to mona ba valeur o ezakat na dame wana. To mona pe to santa motema o mwana mwasi wana aza nango. Soki lelo to pona toya kolobela Bellevue parce que to yebi ki e Bellevue. To mona o asala to yebi motema na yendenge eza clair motema ni eza clean eza kapolele pona bandeko na ye to yebi yango moni to pona lelo to ya kosala défense ndeti nga soki Bellevue azaki na ba qualité o azana nango te peut-être nga na poussa na pene na ye te so na poussa na pene eza pona ba qualité na ye o azana nango pona ba valeur o azana nango. En tout cas, nous déconnons sans mentir, nous sommes pas mbolayo. Parce que aujourd'hui vraiment temps il y a qu'à expliquer, il y a qu'à talisa mokili qui est Bellevue Kandila Patrona. Bravo à toi Bellevue Kandila Patrona. Balobi a tel loko e wumeli ndenge nini. Buto a te wumeli ndenge nini. Suka tongo etanaka. Alors likambu o ya Bellevue et prendre fin. Ya ko finga kaya ko dénigrer ezo prendre fin bandi kulanga. Et ça sous na pouvoir ti. Et ça sous na pouvoir ti la famille. Et prendre fin. Alors Nzambe a sa koti likamba Bellevue. Ba témoignage et out de part et d'autre pour la Bellevue. Alors moi qu'il y comprendre qui est Bellevue. Moi qu'il y comprendre ba kabali nyonso o ba sala autour à Bellevue. Pour déjà ba komi déjà ko comprendre en et ça grâce à Nzambe. O ya tchekat na batu ba lo baba bimisa. Et ça grâce à Nzambe bande kolanga. Famille Bota tous a toujours soudé. Famille Bota tous a toujours bon moko. Balobi ba combattre kaka moto azana étoile. Soko azana étoile te ba combattre yote. Il faut te comprendre. Combat au Bellevue sur les réseaux sociaux, et ça parce que Azan étoile moko, ils sont très puissants. Alors étoile ils sont très puissants quand na Bellevue, batu ba ko supporter en oti. Ya on ba combattre. Mais souka victoire ezala kaka. Donc tous a toujours soudé, to focus na ba film na biso, to zala wana to pesa vraiment ba film na biso chance. Ya ko tala yango, to za capable ya ko beta ba 100K. C'est possible, la famille Bota. Voilà vraiment la tiki biso. L'auto-consommé, deuxième partie, la biso total, la film, la biso. Et que ça, la poutine, bien, puis que ça, la biso, bien makasi. Il y a un des hommes, ça, la biso toponi. Il y a que la film. Et la meilleure façon de soutenir Bellevue Kandila Patrona. Vraiment, merci beaucoup. La tiki bino, to koutani mbalasi.